baninga tango kokie papi kene tolobe la vie papi kene tolobe la vie. Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Beni Kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yote? Tout ça baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yote. Papi Gene nazalaka moninga na yote. Papi Gene. C'est opérateur de Jaffa pour faire le film. Papi Gene tolobe la vie. C'est moi la moninga nazalaka moninga na yote. Est-ce que nazalaka moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Azalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Na mastano. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 mois, peintre, Washington leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga na yote. Bayuma, wana 1 euro na poche. Beta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo évite, azalaka moninga na bisote. Olai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote. Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Tolobe la vie, tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yote. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Le possible nombre de partout, donc on dispose encore d'attendre, il y a qu'on a vu ce moyen à travers tout le vie officielle. Voilà, on a dans Italie, précisément à Napoli. Ville docteur na ville awa kuna o mboka na ngai kolongola te ko bakisate mboka na ngai lona so yamba pona bino Patrice Mogrosso na Napoli merci encore l'équipe de la vie Washington, merci Emile Mamba des Zurich, merci Didei, merci tous à nous déjà parce que à très bientôt dans la Paris et merci na bande couture Victor Capessa, merci Nayo MG Katola, toujours na Napoli, na Naples, en Italie précisément. La personne qui n'était pas à Kouroutou Nangaï, Gino Ibono, la personne qui était belé. Non, madame Patrice Mogrosso. Ouais, ça va. Yo, bon, ça va? Ouais, ça va. Il faut les belé, hein. Et moi, nous sommes à Napoli. Ouais. Ouais, ça va, Nicolas, ça va. Malgré la guerre, à Goma, pas besoin de soutenir, tout ça, mais Nicolas, ça va. Pas besoin de en tout cas. Comment respirer, ça va? Pour me sauver, on a pas de temps. Si on a besoin de temps, même tout ça, la tête, on a mis dans le fond de tout le monde. Il faut pas d'ailleurs, si on a besoin de temps. Parce que nous avons été dans l'Écosse, dans le Nigeria. Ouais, mais il y a comment on peut mais en tout cas, sur le besoin de bon, mon consommateur, le consommateur nous sur réalité en Bokaoyo. On a peut-être sur réalité en Bokaoyo. Quand nous sommes taillés en Bokaoyo, la vente à la télé, nous taillés le bien d'équinaïe, nous taillés pas le vente à la télé.
bayebaka te to ndeni koyeba te elongo na comprena bato bayaka awa bauta malamuko afrika ye awa donc tala komona ndenge bongo ezaleli na makambo ngo nde ezaleli akokoka te seni obanda nano te baparis omoni mpasi ya paris belgique nde bavipa kuna nde batoka mbongo difficilement kuna tala koyawa nde bakocomprendre so oti afrique malamuko yawa akocomprendre te biso comprendre nini te akocomprendre te ndenge bongo nde akozala mbongo ngo kua eputa mbongo oyo ezali awa sincèrement mbongo ezali awa eposa mbongo ozala expérience ya poto nano dosali moto avant ya awa fond azoma expérience ya poto nano acomprendre ke nde nakoyebukula mbongo yakozala poli na bato mais afrique awuti bango afrique ntanga koyawa mpona ye na motu azomona lokola immeuble soki ndenge nini azomona kaka kitour efende amona sango akende nano kuna ntango okende kuna nda kocomprendre ke ntango bozwanga mingi puisque biso nyonso touta kuna toyawa ene tocomprena ono ekuna eloko malongo eza te na vie babalukaka ala batolo mbongo ezali mbongo eza nango mais po yeba ndenge kozwela moko na sens que moto azokende mima baletala tour efele mingi ezaka ayawa ndenge ayokana basango bayema na banzembo azomona paris yango amona tour efele amona belgique soki wapi après ebisa mokanda eza facile le même mokanda oyo awa okofana na paris bango yebama mona te ye kaka paris pale ntango okende kuna boye mokanda pasi kolala pasi mamutu pasi après azoki susu awa yango problème donc fo moto anga aza inspiration na poto so aya onda kocomprendre facilement quoi sikoyo bovivant ndeni parce que normalement bapasi bamoko te bovivant siko ndeni bovivant poto akala mama alobi yango nazo expliquer ok il faut une expérience yango nano ya pas problème ke ovana quelque part ovana na basi yango oyebi basi oyo bazalaka akomeno koma oyebi komi bakufi bakufi na pali kuna baavese bamakambo nyonso ola soso ovivant ngo soso olekaki okocomprendre donc mwasi eza normal ozala mwasi mais eza vraiment important makasi te par rapport ya nini ozozala mbongo mais sikoyo bovivant ndeni sa basi parce que mwasi mosane fa lamba mwasi mosane fa zoma sikoyo basi ya baza te mi ovivant ndeni sikoyo eza nokini osala ndeni parce que mwasi moto akompagnaka mobali mais bino sikoyo basi baza te na plaisir oyo balunda wana ntango bazokende balunda wana ese bazakomema babasi bazokola babasi ya zamba kuna na plaisir lokola jungle eza lokola eza mbongo eyokoluka ezoko ntango na te makambo wanso nayebi te na kospeka te nalakende balunda wana te me nayebi teke na balunda wana bazakomema basi na bango kuna azoza mosa na kisasa yakina zamba aluki mbongo azwi diama ntango kosoka na kisasa arenie tosola réalité ya mboka oyo siko boliaka ndeni restaurant toliaka na barestaurant dona banda kolambaka te sozela te molamba ngelinga na koloma molamba nayebama molamba wana te bato biso balambaka bazali ninga za masa ngai mili zola bula kati ye alambaka na nze ye soki alambi aliki dumwasi ninga na ntango wana te oliama toleka barestaurant bizana moins cher awa olisaka ntango olambaka osomisaka boye osisi osuka basani anzumu ça dépend ndinga bo baso baya kolala kuna ya kolamba ya balambi bolie sokoli basani ngamo personnellement bo nazo tana lamba na sala no tosali so mtozo afaye ba ndila ngo kwazo ke basi ba no baya ka ba basi te basi ba fana ngo ba o penda ke to ba baza ba ngo bazala ba ngo ba ngo ay ko ka ba la question ko te Itachi la moi aussi exception Itachi on fait équipe de la basi frère c'est la moi aussi Guinée, moi aussi, il y a pas de qualité. Parce que c'est le bango, mais et puis tu fais mingi tiao, tu fais combien de bichons? Tu fais combien de 20, sur 25 tiao. Bah ça, nous sommes à 25. Bah tu vas ça sur le busy, c'est bon. Comment combien? C'est que pour lui beaucoup kaka. Tout à l'heure on a tout cas ceux qui parlent ba Nigérian. Pour lui staff ya ba Congolais atiao. Bon temps la bouteille que ça le marché, ça le marché, na souka na quand même les arabes qui quelque part. Les staff congolais, ça dépend de besoin ça dépend bien il trop pas besoin de créer quelque chose derrière moi staff moi après marché on doit coûter là
Asimbala zimatango ya omuna ke ça va. Mbala ko ça va asimbala ya. Moi je me dis que couleur mais ça va ça là. Mais film mutala est-ce que ça va bien? Alors so ya là tout ça. Film le bongo mutala. C'est bon. Mais je me suis dit ya aduki ngai abwana kulia kupema. Après beaucoup ça faut ça bana so doyer zana wa tout. Ouais, va pas de magasin pour la sapin badine mais akulia alali avandi alali so angola alali. Voilà, donc dans cette émission pour la Boîte Sabatou qui va vivre n'hésitez pas à si vous avez besoin de Naples, n'hésitez pas. Il y a Naples, Patrice Moukoussa Zara. Il y a un styliste. Ouais, pas de styliste, c'est la Sabatou, la soirée, la Béké. Ah ouais. Bon, si vous avez Nicolas, c'est émission. Eh bien, faut-il béton. Assemblée la partie à la tagi, il y a moins de limites. La toute la semaine d'aller. Ah, mais nous, on est bien. So, le fonctionnaire, nous pas cause à Libanda, à Bengue, au sein de marché. Souvent, nous faisons un mois, au bas de Bayaka, ça va tout mouquer. Mais parce que temps, il y a des Bengue, on a besoin de l'autre type de photo, à Tinimbongo, au Timé Colline. Colline, mais ça va très chaud avant, mais comme Europe, à part les États-Unis, ils auront moins de temps, mais. Nous, madame, des cases, mais la pression de belé, des cases, mais là, on va alors, mon gros sourire, ça va créer la réunion sur le niveau de la mission. Nous allons juste me l'ombuquer. On a travaillé la même réalité, les grands mots. On ça va créer un sur le niveau. La tenue sur le niveau, la sur le sommet. La vraie microto, c'est bon. Va bien, la sur bazar, le numéro, tu n'as pas mon numéro. Va bien, la routine, la photo, Batali. Oui, il y a. Soit il y a un enfant d'Apema, pas ses amis. On a ça en place, Batala. Ouais, c'est bon, à part ça, vous avez mis mes amis, vous avez mis belé. Forme. Vous avez mis belé, nous on a beaucoup d'atouts, mais vous avez mis belé le marché. Oh, micro, tu vas jouer, bah, c'est bien. J'espère que c'est bien. Là, c'est pour la race, c'est bon. Vous avez mis belé. Donc, dans les millions de Turquie, on a les millions de Chine. Vous avez mis des alliés. Et puis, après, bien, moi, je suis bien dans l'Europe. Pembeni na Paris, ma France, ma Hollande, sur Manille. Que machine musique, ma télé, musique, ma risque, ah ouais, ça va. Et ça va être ça va. En plus, c'est bien gros, nous avons télévision. Toujours. La visite m'a toujours monté au Baïbingaï. Numéro de l'Angazali 334 73 94 995. Au Bengi, la team photo, au Tali Biloko. Oui, c'est bien là. C'est les collines. Balé numéro. 3, 4, 7, 3, 9. Non, il faut un code. 0039. Ouais. 3, 4, 7, 3, 9, 4, 9, 9, 5. Ok. C'est ça, facile. Ouais. Il y a peut-être sur place à réserver à Bengue. D'accord. Et ça me motive. Ouais, on a besoin de famille à Paris, non, la mukini mobile magwa. Ça va bon d'accord. Voilà, je m'en vais. Trop tard là quoi. Patrice Moukoussa. Voilà, merci. On va aller la émission. Vous avez juste nous avons quête là qui a pour la Sabino déjà staff pour Patrice Moukoussa. Nous avons pour la Bino. En tout cas, cueil mot bien, place mot propre et cadre mot très bien. La travaux ça là-bas. Je crois très bientôt aussi là, donc on a décidé sur soit à tous en musique, bien la Patrice Moukoussa. À une million ça là, soit besoin de remonter. Faut bailler la mini, bailler quand le général au talangaï. Quand c'est général au talangaï. Si, tous voyez. Ben, moi t'es Papi Guène. Oui, tous voyez Patrice Moukoussa. Comment Moko et Moko, Moko, Toko Trout. Pour respecter les anciens. J'ai belé. Ah ouais. Précisément, mon cross. Ce que vous avez à Moko, mon était ce que vous commettez. On a fait les cas. Passage obligé. Il faut dire pas mon cross. Ça fait combien de années ça fait combien d'années? Vous voyez, depuis mon cross, tu vas venir à tu vas venir nous. Il y a besoin de travailler là sur la plan.
Là, Zongi m'a libéré. Comment on l'a dit? Tout ce que la nuit, Mikolo a tué Fatih Béton. Hein? On a pu pas madame. Regarde, c'était pas au tuer le Kenya. Si, tu vas dire, il va au temps où ça biso, va magasin Zadi, na marché Zadi. Ici, là, on a la paix Zadi. On a dit, il y a un Canada, la vie, pas mon cosso. Tu n'en as qu'à. T'as souvent des cigares salés de biso. Ah, donc les amis biso en bonne, on va rebailler, c'est sur la boucle, c'est tranquille. Ah, t'as pas retombé à mon coin, mais Zadi, tout l'année. Tu me dis, moi, une kenny, n'a pas, si n'a qu'elle est pas mon cosso, tranquille. L'homme n'a pas dit, bah, pour si n'a pas. Non, ce qui va y est, serré, baza, ah ouais, autant de sabat. Autant de choses, on va plan, on peut bien, au frété, on va bien, au Québec, au Mogano, vous allez commis, on a commis le bloc, on est commis de la tranquillité, mais surtout, je peux appeler nos madame. Il faut bien quand même qu'à tout. On va soutenir mon bousseau, on va se dire, merci beaucoup. Après, si vous avez 2 semaines, tu vas être dans le pays. Donc, à la ligne, tu n'as pas tout le temps. Alors, on va le droit. Nous sommes 19h. Bon courage. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est plaisir. Fatih Béton. Tu comprends? Donc, je suis pour Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai Atoni Koba papaye Bolingo yanga na yo bana bana bamboka Bolingo na pesa ki yo bonzenga papa Olanga bamote basabata Bachakre na sala yo na nzoto na yo Bachaluma wate Bachaluma wate Atoni Koba papaye Bolingo yanga na yo bana bana bamboka Bolingo na pesa ki yo bonzenga papa Olanga bamote Bachakre na sala yo na nzoto na yo Bachaluma wate Bachaluma wate Talabana tobota na yo papa ye Mokolo bakoko na bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angana leli yo Antoni Koba Fedi ya ngoma e Shaliki mwanzango Eme ya mena o Talabana tobota na yo papa ye Mokolo bakoko na ezanga nsimba liziba diveme mwana njili naza kati na Naples awa ezali place ya mutu na ngai Mokroso Patrick soko olingi ozwa eloko moko pene ya bien fo oya epai na ye tu okolinga ekozala awa noyesa bana ntiango nyonso donc fo koleka kokóma koto makambo ya bien mpena likoto donc soko oya orata mobulu en tout cas natie bino pene ata mutu moko abukana te makambo bien penda ezali awa bokosepela Papi Gen tolobela vie. Merci. Timbali Ziba toujours voilà mon blog alia au santé quoi donc hésiter na wote ko hésiter te isifika ko bengi isifika ko Galiano mon blog alia au santé so bengi ga ko sepeli quoi so bengo sepeli quoi Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai
napesaki yo bonzenga papa kolanda bango te basaba nzambe te bachakre nasala yo na nzoto na yo bajaluma wa te bajaluma wa te Tonikuba papa ye bolingo yanga na yo bana bamoka bolingo napesaki yo bonzenga papa kolanda bango te basaba nzambe te bachakre nasala yo na nzoto na yo bajaluma wa te bajaluma wa te botana yo papa ye mokolo bakokona bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo Antoni Kuba papa fedi ya ngoma ye shaliki mwanzango emeya menao kalabana tobotana yo papa ye mokolo bakokona bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo Antoni Kuba papa eli bomengo ye merelile nao mama na age oya kotala bana ye mambwani na mpena kletite mama anga naleli yo sala ye na ye bagate nyoso pona koka na ndenge nanga anga na leli yo Antoni Kuba papa I'm
Thank you.